adressé nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi Gen tolobela vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mes bien-aimés, mes sœurs et frères, shalom, shalom. Je vous salue partout dans le monde, là où vous vous trouvez à ces moments. Voilà, je suis votre maman, Jésus-Christ Seigneur, une femme sauvée par Dieu. Une femme sauvée par Dieu hier, utilisée par le diable dans le monde du ténèbre, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, bien-aimé, dans la magie et dans le ténèbre. Aujourd'hui, une femme sauvée par Dieu. Je reviens encore pour vous annoncer, voilà, Dieu a fait grâce. Le Seigneur m'a invité encore à France. En France, à Paris. Venez nombreux. Les 10, les 11, les 12 juin 2022, de 17h à 23h. Dieu nous aime. On se tracasse pour demander nos délivrances. Nous réclamons la délivrance nuit et jour. Voilà, Dieu nous a abandonnés. 20 ans, je prie. J'ai croisé Dieu, rien ne va. Moi, je suis bien-aimé témoin au couleur. Une femme que le diable a utilisée dans la sorcellerie. Venez. Venez expérimenter. Meilleure délivrance, c'est quoi? Mais venez, je vais vous montrer. Pendant 19 ans, qui est celle-là que j'ai touchée? Qui est celle-là que je ne touchais pas? Dieu m'a sauvé aujourd'hui, il y a 28 ans que je parle. Son amour, sa miséricorde. Vous avez l'habitude de me suivre sur l'internet, mais maintenant Dieu a fait grâce. Il nous a donné cette opportunité. Je descends à Paris pour témoigner, pour dévaler tous les secrets du diable, parce que le moment est très mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Regardez le signe de temps. Jésus nous aime. Venez nombreux, venez nombreux. Boya et belé na katina salle. Mais bien aimé, il y a Saint-Denis en France. Notre référence, gare du Saint-Denis. Merci, vous êtes là. Je pense que vous allez jamais regretter. Venez, Jésus nous aime. Merci. Mbote na ba Congolais nyoso bana mboka partout au disposer temps ya kolanda biso les sous-boy à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino. La paix sera bino chaque fois merci parce que bilonde boza bateau bozo pesa biso valeur. Alors retour ezaka kabiso Toloba merci. Merci. Bateau il y a bonne foi. Bateau baza oazo tala yo na motema malamu en tout cas merci na yo. Merci à bateau nyoso. Merci à la grande équipe à Tolobe la vie, Washington, 4 fois prêtre. Merci Nayo, Eric Chimano, Capelé Authentiques. Puis le Seigneur Agostino, ma sauce à papa social. Merci à Kijaba Solution, mon ami Nick. Kijaba Solution, mon ami Chen, mon ami Nick. Merci Nayo. Merci à Jerimboma, à Canada. Merci
il paye des coca au flat hotel de Ndindo. Merci. Papa Lobé n'a pas si on peut te bêler. Papa Lobé. On a vu Nangaï. Merci à Batunio Sobazobé, surtout pour nos conseils. Merci. Un grand merci encore à Papi de Rocart illimité. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Damso, à bientôt. Gina Mamale, merci. Naza encore le Lona de Konangaï, aigle de l'éternel, le Saint Kitoko. Toye le Tobeta Mama Solomo. Maso Tobeta Lelo, Eza Makambo Zolika, la combat. Déjà, nous faisons la parenthèse. Combat oyo soko talibien batu belé ba benga ngai et belé bazo tout nga mo bitune belé. Mais je crois peut-être à travers l'émission oyo bozwa ba réponse ya mituno botunaka. Na simalanga na mema batu belé pe oyo ba ya ko kundela mboka. C'est-à-dire à travers ngai éveil patriotique et quota ba masa na ngom sotam so ndo comprendre té hein batu mususu ba proche na nga ndo comprendre té. Et belé les loyaux, sauter bien, bah comprenant. Voilà, ainsi de suite. Mais, but, il y a une émission de la pourquoi séparation, il y a un modèle et oyo. Ok. Mbote papi gen tolobe la vie. Mbote pe na bande konyo sobozo landa biso. Na CP lisusu kolika plateau. Donc, Mkolo, on a vraiment la plateau. Émission les gars, il va te passer félicitations. Bien, bien. Ah bon, merci. Nga mon père, mon azota là, na moni ba commentaire malgré yozo linga penza te beloge. Aussi bateau c'est mieux puisque tout ça là bon ouais, tout nga mingi tout ça le moins critiquer que beloge. Mais on remarque que beloge Jésus a mingi, c'est-à-dire que c'est que nzamba sala bisoka grâce ya oloba bien. Et puis c'est maloba bien, ils ont et où tapé pas encore. Si. Ouais. Ils ont molimo ouais. Merci na bande ko nyoso oyo ba c'est là une émission et ba o bazo continuer ko commenter. Merci. Nous avons pas mboya bien. OK, voilà. Na mbioto beta liso je crois que yoki mais quand on fongola parenthèse parce que ngande na omona que makambo de na obingai na yape na batu. Wala kuto toko samate. Pour cela, il y a des bateaux bien, comme souvent autour. Tu m'as dit quel point ni boité. Combat où ils arrivent à monter. Mais niveau combat ils ont comme là, normalement on est tombé mutumo à Rokufa. Bisos que tu y et puis bateau ba mona, ba proche, ba plus proche, bazawana ba mona na ba obla que non, ça ne va pas. Que yazo quand na o wana, yena wa ba yo quand na wa ba yo quand but likambo mo ko zakaka. Kutu bateau ba obunda. Na bien, ça va être na guerre. Na personne maloba pardon. Qui m'a gâté. Na guerre, bozo kundela mboka na bino tout. Yozu mundu ki obeta muningo aza pembe na yo. Mais mote que yo mo pe ba boko boma yo. Po yo na eso boyo kani bosa la force. OK, mungu na comprendre parce que na ko swana ngo mungu na yebi ke biso to koma ko swana. Donc ya lingaka yete. Donc muso na ebite. C'est qui to na ebite makambo zo leka. Conseil ko pesa. Déjà merci Papi Gen. Avant d'appeler ça conseil, on a rappelé na batu lisusu ndongo lobby makambo komba oyo yoza involve oza kati ngana témoin la témoin ben minuit ya ba heure nini to tambola heure monga na simbi caméra na ça vraiment témoin ya otanga ke ba odombo ba bema sombo tout ça c'est dire to vanda penda 1000 fois ba émission les cas tout et donc so ilelo olinga olobelango to lobelango puisque oza produit parmi donc le bandé fondement na kati ya construction ya masolo wana ozalaka déjà oyo ngai na yebi mais conseil tant tozolinga topesa conseil na ba makambo oyo ya ngalo ngala kamwa ba tozolinga tolinga to sololela par rapport à ba âge to tolinga to sololela par rapport ya ba intellectualisme puisque naza sûr ngalo bango chaque fois. D'ailleurs, on a évité sur mon colomon en vendra boui na ba réseaux sociaux to na ba émission na ba émission bandana les bandelti na souka na lo baga français to anglais. Nazara sûreté. Pourquoi nazara sûreté puisque na mona makambo o eso concerné ba congolais et puis na ozalaka vraiment à l'instant na lo ba lingala. Naka vraiment à l'instant na lo ba lingala. Parce que na lingala on a tout le monde
alokaka ayoka c'est-à-dire ba étranger ko tout déjà bazo ninga baloba lingala ya on a lobby tant batu baloba français ba misu bakanisa neti ezara siko aza mayele c'est-à-dire azo moi aza vraiment intelligent sage tout ça nous batu siko ba lingba vandi sa ma place wana ba misu pétant bayaka akomi au monde toza awa so ba balancer caméra ba mona na table et loko yate to sur la mutu et bah tu belé bayaka na ba plateau asimbi papier déjà c'est-à-dire à préparer déjà ma caméra histoire ko loba si ko tanga zo loba azo nga faire croire na biso bato landa bango ke il y a ça plus politicien que politique donc c'est comme ça yebi on dit ma caméra les kara ya zala mais m soupe so bolande pe ba vie yango ya bango il pas yoka eli solo mais soupe bayaka pe na ba réseau bakoma nazaka en Afrique du Sud na banda ko ba ba combattant bazalaka comment na période du moboy to comment na moi pe kanda na comment na kanda puisque biso tout aux ans la diaspora tous en mboka banda mais bande ko arriver il y a des fois bozana kacha mboka wana et batu bazana kacha mboka neti ba groupe chrétien bande ko beta au monde mo ba combattant pe baye ba boyi ba lobiko non ninga zawana orchestre to yeki ebeta ti mais eza Afrique du Sud. Alors on a eu une période où on a tombé quand même, on a eu un président et un combattant. On a pu un place aux président Mike Kalomba. On a eu un mais ceux qui combattent, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on a évité ça aux autres. Ça ne sert à rien. Mais non. Puis surtout aux gens qui ont diaspora, puis surtout aux gens qui ont Afrique d'ici, puis surtout aux gens qui ont mais la façon dont je suis allé et pourtant, il y a des fois, il y a des fois, et les jours où on a Mike, on président Mike, on a colonel Kinga, en Afrique d'ici, il y a un colonel le deux on a poto à grade au on a colonel, on a major, en France. Tout va sur bagado basela ya ki Congo ba déserta ki ba yeba bimisango na front awa soda azate papiguet to solola bien awa soda azate ona zala major kingandi na Congo ona zala général kingandi na Congo colonel na Congo awa échafaudage vigile électricien soki nani esili so sala raté chômeur makambo ngai colonel kingandi ezala raté awa ezala raté surtout là tu as tenu à soda à pour battre quand on a la maison voilà et puis tenu surtout tu là tu as battu tâche camagno les gars soda monsieur ils en a griffe Zara tout ça ça dit babilo quoi faut battre alors il y a on a rien à loba bazala mikolo to bazala ba mike peut-être msune non loba comme on msuna ça mon qui tout mon petit taille to chabongo monsieur ça robi mazam binga to avimba vibrer tout ça ko kanisa ke moto sola moi muke non la taille ne fait pas l'homme jamais mais ce qui est important c'est que mutu ya mutu tango yelo bande bayeba okosa mulai munene wata mukolo azoba c'est surtout une tolo bela ba combat oyo so bozo ba bozo bundela mboka mais bino na bino bo bunda bozo sona pourquoi on comprend que na kati ya ba jewana omoni na sala émission mona loba yeke batu mususu ba lekaka bozo sa neti ba mécène si mana bango ba konzi bazali parce que bazui ba piaker nde bazana kati ya ba combat nazolo ba vérité ba piaker nde ba kati ya combat muto akolaka bien na famille bien na sa sûreté et lo mo ekolengisa mutu oyo akoli bien na famille ya bien eloko moko elengisa ete bamisusu baza na bakomba wana baya bangulu bamisusu baza na komba wana babengisa bango na baya na bango bamisusu baza na bakomba wana bakaskada c'est-à-dire na komba on dirait bato baza mwa moke oyo pendake na ye moko na responsabilité na ye moko azwaka visa afuti billet aye poto baza moke et eloko ekomi kosala eza complexe na kati ya complexe oyo wana so aloba bien mosusu wa mwana neti non ya zosalentia l'équipe biso rien à l'équipe biso te mais non babinemi na bino yango bozobundisa baseka bino bazoseka nga na kocomprendre te totia lokwa odombo oza nani naza combattant totie babie masombo oza nani naza combattant bokechi oza nani naza combattant papi volcan oza nani naza combattant nani mosusu so nabosali c'est les unes oza nani naza combattant mais sikoyo bozowelani bozobundani bitumana yozana ona combattant bitumano eza yani pour la libération en boka yo bongo yo o combattant bituma pour la libération en boka donc bino mbale bosa eloko moko wa yepe eloko wana yepe mais après boswa nani après bobundani
et puis na ba tata to kende nango sunda ningwana ezaka soni tata mobimbo ko telema boy polo bana muninga na oke so sakai nanga na obetao na mona ngo eza soni so sakai na obetao yo wa mona lianga ndo biso va na ba Afrique du Sud oyebi et pas ba anglais na yoka terme mo ba Niger balobaka if you think you beat me I will silence you forever. Because silence someone forever, which means elakisi nakangisho munoko à vie. Donc ça dit tant yo penser que ngana obeta yo oyebite adversaire na yo azo penser nini. Mobali ya vrai alobate ka obeta muninga. Et puis na combat bo besoin mener ça combat ba boxer te, ça combat ba catcher te, ça ba combat ya ba karatéka te, ça ba combat ya ba sportif ya ba judoka te. Et ça combat pour combat où cause la noble pour na mboka. Mais sur le comme que ngana obeta yo ngana obeto derrière ça la boy. Derrière bango nyo surtout wana malimbisa ngai ngalo ba bongo kilokoso mutela kisa. Pourquoi nazo ba kilokoso c'est-à-dire que batu baza ko satane na mbongo. So ba cheka paquet mo wana ba panza. Voilà. Voilà. Maintenant, moi, analyse la biso, autosala. Rappelez-vous que tout le monde a utile dans le combat. Tout le monde, les gens tout le monde négligé. Tout le monde, je dis bien tout le monde a utile. Boye bamakambo bino boza ko sala. C'est-à-dire, binomo boza pour retarder libération beaucoup. Non, lancé appel. Et pas il y a bande commissus au rejoindre Ngaïna de Kossin. Tout ça la démarche. Tout stopper l'hémorragie. Comment on a combat moi comme Boyo a raté? Je comprends pas. Jusque là, oui, Ngana eu moi temps, n'a vendu moi calme. Pour l'année la moi makambo yo non mon un peu c'est-à-dire ça n'a pas de sens ou soit to bundela rabatuma oyo baza derrière biso ngana ba mukomo mutumo abinanga papi gen babio comme collabo na bi papa yo kasi penanga na la sona lembonga mutumo na bana oleka na leka émission na 100 jours été po yonde nani bato wale mbonga to kasi ba 100 jours la bamuti ah ben hein na moni ndeko mo bazo 100 jours la batu azo 100 jours la batu de ba pesa nyimbo bata pouvoir ya Kinshasa. Il faut pas mélanger les choses. Ya mo moni obi mweyo na komba we c'est beaucoup hein. Ah ouais. Ba mama balanda biso na sima. Basi ba mona bina no ami bal na biso bazo lila bazo lekala ba TV ba oloba. Et puis si basi pe makasi ba tellement ba lekrape basi mo sa ba vidéo. Ay basi ngo sikoyo ba mona. Sikoyo nga za ko adresser message pa ba tu nyoso bazalaka derrière ba combattant. Celui qui est derrière combattant songolo. On dit que yo kana tena mutu. Po bele ba yo kana ba e bele ba yo ka répéter. Ato lobi ndenge ni bele ba yo ka tala. Ndende ko sema to loba. Mambo to salu za copté. Ya makamba mboka, ya libération mboka. Parce que libération mboka on te okende. C'est très dangereux parce que munoko za arme oyo yo bomaka koleka même munduki. Pour munoko bomono na souci. Munduki zo mo kufia mais munoko olobe mutu kamo bomi na souci. Koko c'est la batu makambo. Ndeko ko kelobaki il faut changer notre façon de combattre, notre façon de voir les choses. Makamba combat, il faut changer mon élinango. Pour changer mon élinango makambo. En tout cas, nous sommes en tout au Bolandanga. On dit ma idée aux Zamala n'a pas coulutu au Bolanda, s'il vous plaît. Et nous disons aux Zanga, on dirait peut-être au Sépéranango. On dirait, le rôle de Yazo Gana y était, yo Sépéranango. Parce que oui, que tant on va s'alarrer, yo mon a raté. C'est-à-dire qu'il faut oser la ningwana, c'est-à-dire mauvais conseiller. Il est qualifié dans les alliés. Il y a peut-être ce que moi, les cancionnaires de Nini. Bato Bolanda Bisso, ou à Rolinga, région de Bisso, tout ça là.
na makasi nyonso parce que soto otika boy po moni bato ba otika bato nyonso ba otika Richard Mabanzo na pesi mbote Jean-Baptiste Moko na pesi mbote bato nyonso ba otika makambo yo ba éviter que solo ba combattant ba kutemba bundi ndala gagner n'est-ce pas mon bon on est toujours à gagner voilà on a tout gagner on va rejoindre Bisso. La porte est grandement ouverte, mais dans le bar chaque fois. Numéro de votre téléphone, on les a affichés, s'il vous plaît. C'est là en famille. Ndeko c'est un hôtel ba awa. Combat ya ngoza batunyo bunda po nini? Ola bunda po libération. Dossier bunda po la libération mboka te. Mais ceux qui vraiment bunda po la libération mboka, les cantions surtout mimi. To vanda to solo là. Place batu bavandaka babundaka place batu bavandaka baswanaka batata moko pe na ndaku baswanaka mais koswana soko mokoma na ndenge moko boye papa a intérêt biso siko to jouer rôle balobi mwana nde baba mwana mkero beta bakopi babinaka sonde parce que entre biso na biki batu bolanda biso baza bakoko na biso même bazali mais tant mususu ezate que soni nzamba sala mama ndenge na ye tant mususu bazui likanisi biso to suite likanisi biso to suite na ba papa na ba koko na ba vie o balanda ba biso na ba master to sangana to sala effort to bengisa bato yo nyoso to vendre sika moko makambo ici là d'habitude likanisi o monyo likanisi na yo déjà c'est vraiment génial ngala c'est pe nango puisque eza moko ya likanisi o fallait vraiment to za nango et puis eza vraiment likanisi o ba mature il faut baza nango et nengo uti koloba wana toza ba kokote toza ba papa kalaté tout ça toza peut-être ba jeune les kolo na biso ba papa baza ba koko baza ba vieux baza ba grand frère bazali. Mais quand même, peut-être, bah, te belé, parce que c'est distrait, parce que comprendre que bitumbango, bazo bunda, et bazo côte ça, on a distraction, mon robo ya robé bana. Puisque moni, et le les autres ça la ben mo cannabis ma be zo zani. Ba bendio mo panzi ba lobi na yo ba lakisio or to diamant, malamo yo ignorer baninga ou bimi o changer langage. Et le ko zo ça la mo cannabis ya ngwana. Et ngana kanisi nga na zaka appuyer le kanisi na yo ya ko sala ke ce qui démarche ezali. Il y a bien que ça bande wana au bazar ba tête d'affiche wana ceux qui moyens ali ceux qui beaucoup qui ko accepter bandeko o boza ba tête d'affiche na ko ngazo citer ba kombo de na ba entre autres ba Odombo ba Papi Volcan parce que un écoutier au ça tiens voilà puisque tozo mona yango déjà bandeko wana nyon surtout babe Masombo tout ça ba boketu premier ceux qui démarche ya ko sala ezali bandeko ba ko région de Bisso ya koluka bango ou da commander iso bango nyonso koluka bango et kovanda na bango boye na table ronde to vanda na table ronde to miki ko solo la ko yeba exactement le onye zo se passer parce que ngande na za eloko ka moko o na sali constant ezaki bandeko bazoya na kati ya komba balobi baza objectif eza ya komba idéal ezaki tozo bunda pona boka na biso to libérer mboka mais na ba CCC Musuna mutu azana makamna ya azana makamna ya mususu agenda caché mo voilà yango pe bo mo en même temps le président Fathi a joué qui pouvoir bo mo na pe bato belé ba kita Kinshasa mbang mais elo mo na rappeler biso bandeko to sala rabilo kwa bongo na bakomba c'est quand même to koza na ba bonne mémoire ezana mi baleto misato bakendaka Congo pour président Fathi a joué pouvoir mais bozonga na France pourquoi bazonga na France pourquoi ce qui réellement bituma on est qui a bangonné sur ensemble bon le quoi toujours pouvoir biso to kito que ils ont ba poster bazonga pourquoi mais ngai na web sabino et belé na yebi tout ça vraiment informé que ba misusu bozonga et ça m'a envoyé CV et m'a envoyé CV oza ko se distraire ozo bunda combat mais oza la distraction combat au bunda il y a des fois au bosana que na poto na kokai pe koza na ba diplôme nanga donc na ça ba formation na ngana sala boyeza te tant ba combat yo bundela ngai bituma na ngana ba no bundela mais na ba ne ko chaneti na so bundela exemple to Martin Fayoul le bien ju pouvoir pour na bino bokansi bo gagner mais tant on komi kuna ozana CVT c'est-à-dire parcours na yo professionnel les até ba ochawa na place ba no finga suspicieux ma finga aussi là komi yembele ko finga ko sila
osala eloko moko te oyo oapportaki yo apporte kaka oleki olobi batindeli bino bambongo bobundi po bajare babato ebele baza na kati ya komba boza bato moko boye na baseso batindi bambongo apres bopanzani donc bozosalela mbongo mais nalingi susu nameka oconseiller bino sagement omoni bambongo ezalaka mbongo eza force mbongo eza force même bible ezo reconnaître que mpona ozwa mbongo il faut sala po babina motoki na yo nde okozwa mbongo ya force mbongo bakaba yango na loyenge te bambongo ebele oyo topesaka omona te so bapesi yo mbongo to mosolo bani merci nzambe apambola azongisa ebele c'est-à-dire ngai nazopesa yo en force ya kopesa bino ngai nde nazozwa mapamboli eza lokola oyiba bino mapamboli na monde mystique mpe eza bongo ti bato oyo babimisaka bambongo na bango so eza bambongo ya faux bazopesa bino ebanda okotisaka batrouble na kati na bino puisque mbongo wana avant eza bongo malamu te ezoya mpo ekotisa batrouble ezoya mpo eperturbe bino nga naloba yango ya mona nasala babiloko balife tout ça naza na message ya molai oyo bakomelanga batindelanga mpe baproposanga mbongo tomoni osala makambo moko ozoloba bien alors biso to na baniveau na biso tozala mwa ya kobatama il faut ekende boye topesa numéro ya motu moko boye tosala cadeau ya 5000 euros na réponda bango nayebisi bango voiture oyo naza nango na parking na ngai ya libanda c'est plus que 5000 et vie na ngai mobimba eza plus ba million donc c'est-à-dire eza na makambo mosusu yango nalobi eza éducation papa eza éducation eza difficile babimiseli yo mbongo ozosutu kondire vie na yo c'est-à-dire nga nalobaka même ata bato bapesa bango mbongo babisi ezwa ata 1 million mpo tiela moto boye poison c'est que bacomprendreka moto wana azovale plus que 1 million puisque bakopesa 1 million to oboma motu c'est que moto wana aza plus que 1 million donc bozobomana tozoswana bozofingana mpo na baraison ya kopesa chance na bato oyo boyebi déjà ebasekaka bino eza malamu te donc démarche ya bien ya kosala moto na moto azwa niveau ya intellectualisme na ye atya en place moto na moto azwa age na ye abomba nano na poche poso elingi osalaki nga na leki yo to nga na mokolo to nga na leki yo na makanisi to na mayele ata bapesi mpe pouvoir yango mpa bato yango nyonso to wana esimbaka te lelo tozokritike président de la république puisque tootala na mosika bakozwa mpe pouvoir yango lelo bapesi mpe moto moko azoloba mingi wana avandi wana aosalaka de même puisque so eza deya na banzela moko ezalaka vont kota fo signe bapapier oyo aosigneka bapapier wana baofinge mpe kaka donc il faut quand même ntango tozoloba tokomprendaka makambo nga nazoninga naloba est ce que nasi na vivre yango omoni koloba na mosika ezalaka malamu mais ozoloba mais so ekomi na pembeni toyebi tata eya baémission mosusu émission ezalaki mpe bosali na bato ya bapolitike wana ntango bosilisi bokangi caméra oyoka moto ayebi biso yaka pa moto boye yaka biso bato oyebisi oyo yaka kota motu boye mpe so bala non ozobunda te oza lokoso boza baflater ndeni boza bapapa mibima bokozala baresponsable babasi na babana eloko nini bazosala te motu nyonso tu aleki oyo aleki papa na kati ya komba soki déjà bokomi kokóma na baniveau ke nga naza danger to ye nga naleki eto bango daye so basali boye bakomona bozobunda bino na bino to bozobundisa monguna sikoyo na kati totya neti na kati ya diaspora monguna ya komba ya Congo aza nani sikoyo puisque bomona na Londres kuna babundela Congo bomona na Belgique babundela na France babundela Congo parce que moi bapays nayebi te moi bapays oyo eza bapays clé oyo etikala vraiment na bamakambo bava wana makasi eza presque 3 pays na koloba na minute oyo mais sikoyo soki bino déjà boyokana te boza komifingisa bozofingisa bato mosusu te bazoseka baokamwa bino eloko nini bozosala nani yango abatami na nsima nani yango azopuse bino na baage batata bongo ozolinga okokola bana na yo ondire na baflaterie ondire nga soki nalobi na koteli oyo batindeli nga mbongo nalie na bana nanga bambongo wana ekobebisa ti bagénération ekoya puisque eza mbongo malamu te bato baza derrière bandeko na biso bacombattant parce que comment combattant moko aza mpe na troupe na ye boyebi amema mpe bato na ye bato mpe na ngai oyo balanda ngai mpe bakolinga jamais tan so amona nga motu mo azofinga nga voilà mais soki boza komonaka biso eke bozotika biso na baerreur boyeba ke c'est-à-dire libération mboka ngoko eoya lelo te oyebi analyse oyo tosala yango na ndeko na nga 5 kitoko c'est juste po tolakisa nga na olanse appel bakulutu nyonso bakulutu lokola bagi Gérard bakulutu lokola bavie na biso sheli ya windo na bakulutu bisusu oyo babimaka te oyo bazalaka dans l'ombre
On a lancé appel au Panabino. Tout ça, l'effort, tu as arrêté fléau. Tu as arrêté hémorragie. Et ça grave et au côté biso plus cher que. Tala, organisateur que soit bâti que au combat en haut yomoko. Pour déjà comment tu bunda tu as arme. Combat on peut te kendara boyer. Organisation où tu es salarié. Donc boulou yeke na boulou yeke. Moi Félix Ayaka à se permettre de combat tabac. Parce que donc à moi que non structure est athée. Google a lobby combat de bataille kaka ba parti politique comme ko kota tant to salaka organisation ba tchebani na bango to bunda to bunda pona mutu te so yo za problème mo songo na mutu mo boyi ko latsa ngo batu nyos tuté ko latsa ngo batu nyos tuté miso so ko tu baloba kaka na cercle la vie mon ego abimaka te oka lumbe moite ngala sabo ngala za soda ngala bundaka okotikala ko mona yeti bato besoin de division ce que bato wana nde besoin besoin ya sokaza mutu par exemple ya babin a même babin masolo mo boyeke non il faut na bien babin so abunde leona bokechu par exemple parce que bitumba tamso eza bagara wo mo resana de la fois moko ko kufa soki moko kufi par exemple yebake déjà na combat ngo maman na tout ya santé koti et puis oyo atikali wana ba okanga koti prison donc kombe kufi donc c'est que bino bona besoin kombe kufa bino bato boyaka obenga bato ba collabo bino yo musala saleze be na Congo ah bien bana ba ok classe te na Congo musala saleze belle na Congo et puis combat ngo to ba no bien est-ce que combat ngo za ka fo il faut ko finga naka. C'est vrai, on a fait un combat politicien, mais le combat qu'on a fait entre nous, c'est quoi? Si on a combat, on a bateau bolandaka, biso. Osa qu'on s'est donné tant na yo, on a monté désert d'état après na souka, na lobaki, tout ça le bilan, na lobaki. Bon à l'hôtel Kinshasa, na moi m'a bébélé, na kini. Na bi tout ça le bilan il y a 1 an, et là on a aussi marché. Si moi tout ça bilan on est parce que ngana se ki toto yoga na raté batuno na batuno ba ko tuma bulu na mone uzana papige ni buda zana bena donge tokeno ga bongo e comme ono ya ngatela ye kuna poisson makambo bozo ngo wapi donc bino bi poisson neza poisson ga neni eza neni poisson donc bino bi na poisson neza la mais ça craint pour mi ko bangi sabatu parce que maman o balanda o batika bana bango atikina mobali na ye akena mboka mo o basu moko za lobi ayepena mboka na lali est-ce que mobali na mboka ko linga so basi mobaya bamona ba salade oyo bandeko nanga na ndenge mabete bozo ba frère nanga bino tout na linga bino trop na linga bino ko leka bato no so ba mapembe na bino soko moni makambo ngai na minute ndena na boyi naza pour mutute naza pour na combat souci nangeza tout sangana bozonga ensemble t'as la force zalaka trahison côté côté grave batu babima il ne peut pas kenda o ba yebi masolo so ba pesi bino boule tout raisonnable rien pour ni pour yalo ba non ni cantonner récupération non qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça bande konanga batu belé hein ba ko bi ko lemba moi, il va te bêler. Jésus revient bientôt. Hein? Et comment on voit le slogan? Comment on voit le slogan, ouais. Et ben, on a pété. Mais, il y a et puis, on va voir Mouyibi. Il y a libération Mboka et au Salama. Nende au Salama, bien sûr, libération Mboka et Salama. Et écoute aussi au Wapi. Écoute au Wapi. Libération Mboka et Salama, écoute au Wapi. En tout cas, on a lancé appel. Tu as lancé appel. On a tout, s'il vous plaît. Ce qui est na moi possibilité de Sungabiso. Sungabiso, s'il vous plaît. Sungabiso, tu as besoin de Kulutu Yaboania. Il y a dit Bolombo. Tu as besoin de Bino. Botika Makambo, Botika Makambo, Nini. Atabino Moko.
oyebi namoni makamba Laurent Sokoko oyo namoni combien bateau batelemi Laurent Sokoko oso comprendre ouais. To batelemi bien muto akundela mboka omoni sikoyo bolingo wana et pas muto akundela mboka bango na bango sikoyo bolingo wana ezati mais bato so balata souci wana tout un problème na Congo. Tu as un problème na Congo, tu as un problème ba congolais. Omoni ga ndé ko potana wana eza. To la ga to la mukato yo ka ke moko parmi bango akufi. Omona bango nyonso ba ozawana. Omona tout le monde ba oya. Sensibilisation salama. Ça les ozala plein. Ba témoignage comment mutu to olanda micro to le bela vie pour le ba combien mutu wana zaye mutu malamu. Combien mutu wana bundela ki Congo. Mais maintenant le quoi bango surtout baza ba vivant bazo monana bazo réaliser biloko wana te. La lina lo babo papi ge. Na temps après Covid-19 ba politicien ya Congo ba komi koya trop en Europe. Na la sali constant wana. Et comment on ko kata mutu mo sala ne kana cabinet ministre. Mais aye poto ba komi koya poto na ebité ba France ou biso to na ko mona pose wa visa il faut ça la boy. Mais on dirait yenda comme livrer ba visa belé bato bazoya et la plupart bato bazoya lelo et ça ba famille ya ba regroupement té. La plupart bato bazozo ba visa ya Congo on a Congo bazoya en Europe et ça bato ba famille ba regroupement té. So ils ont un musicien té et un journaliste à Congo. So un journaliste té ils ont ba petit musicien moi ba jeune talentueux. Na habité pour déjà aux déjà ba visa ba procédure à belé. Ba misusu ba ça même na niveau ya kota na ba démarche administrative wana té mais au monde a peine poto. Donc nani na lo baboy. Ba tunyo surtout té bazoya na poto bande ko na ngai oyo vraiment au besoin likolo ba combat na zo ba pona bino. Ba tunyo surtout té bazoya na poto bazoya po ba rejeter boom. Bazo ba tunyo surtout té bazoya po na ba tourisme. Ba misusu po na ngai selonga. Ba misusu baza lokwa baza ba mandaté. Ba misusu on dirait bazo tinda ba ba mission. C'est to rataki bato wana na koto yo to mekama wana na koto. Pour remarquer exemple moko ya mukia to chaka ke bo bayibi ke to ko boya jibe mpia na ya na poto pour ba combattre ba hôtel. Bayibi ke ba ko boya Kofi Olomide na poto ba combattre ko bona ba wera ba ko boya ba fali ba ko boya ba ferre. Mais il y a des fois ba jiba tinda ba auto inosi bien. Si vous avez ignoré, vous avez dit ah hier on dirait un petit mot ah il y a un petit dans ma boîte tout ça. Mais objectif peut-être mutuana yeli de tout comprendre. Pour remarquer, ba mission mususu to mona ba bima basika soka ye ata soka obeta na mwanganda soki ya mutu moko boy to obeta chez Jonga. Adia ba vie na ya poto. Parmi bato bazo landa ye wana bazo accompagner wana bana ba aéroport tina ba mission leka baza bato apoto o ba combattant ça dit so hors de moi et pesami bato wana nyoso to wana pe bazaka na kati hors de pour exécuter mais le quoi musicien o yaye a raté le quoi mission aye a fait rater donc bina filé c'est que le quoi net to ignorer et pourtant to comprendre que to zaka na kati ya combat oyo bo lobelaka makama musique siko bato wa babilo monsieur zo salama oyoka ono garçon mo boy bazana Château Rouge bazolia soki kuna epa kingandi et asala na ministère bato bazo so ba visa ondeni donc ba je monsieur ko salama nango ba histoire est belle papi gen makam so ba beta na ba TVT ba non surtout te ba banda o kene ba Dubai wana ba donc ça va faire mususu ezaka ke yi mission na ezaka ke ba tindie po kendo benda plan abima nango le quoi signé ba foute lo ba billet ba aller retour tout ça ba tout surtout te ba banda ko uta ba Brésil to kende Brésil ba donc ça va faire et ça là ke bon to tie paquet ou ya réussi une mission paquet yango wana donc ba ebi ke bato mikolo ba lo ba mwa mingi za ba jo wana tout ça c'est to tindeli bango ba oyo ba yebani et pe ça faux tika to sala na ninga bato oyo pour ministre na poto ta musu ngai député moto ayaki anende ko nga te makoza ndeko combattant mo boizayo siko yo yamba ndeko no wana te ya député pour ozotelemela kuna awo yambi babo memie pa ba jonga boke olia bataba tant pour memaye o meme pena ba batuna bino ça dit pour na yo le quoi ya zande ko no a député c'est que makambo a combat ya azo sale la Congo mais yo bundisi ete mais batu mususu olingi ba bundisa bato o bundisa batu mususu ndeko na o bundisi ete c'est ça biloko esala manakati ya combat o yangona eloko ngana zolo bake base à la sage base à la sage va comprendre que tant oyo
eza tant il faut se distraire eza tant oh mutu fois mon akene ngai soki nini eza ba tant séparation te eza tant ba division te tant séparation te eza tant ya division songi te voilà na kamoko boité en plus bazaki bato ozana ba campete baza bato mo oyo eza que to cible to tchake to cible peut-être monsieur tel peut-être biso tozo appuyer comme candidat. Mais non, tout diaspora, tout combattant, tout résistant, il faut basala sûr que tous a déjà dans mutumo auto to chemisu. Mais so ibozo salango na simanango bozo sala que malgré biso tozo loba loba, na biso tozo soutenir na biso kingandi tout ça, c'est-à-dire na basi nango bozo zela quelque chose, bozo na pona nini. Batona bazana ba mbongo na bango déjà. Batona bazo vivre ba vie na bango déjà. Batona bazo sala ba effort pour ba bana na bango bazala ndenge ba ozala lobby. Est-ce que biso tozo raisonner au bana ba ozala lobby? Biso moko tozo raisonner que awa nazo bunela papi gen. Mais attends, nazo bunela papi gen, le papi gen naza président de la République. Il faut papi gen na ozwanga ka pour naza pire yete. Musa ina osala. Il faut naza ba diplôme papi gen na ko baté. Na ba diplôme na yo peut-être kene na place boye pour travailler na bato boye puisque yo za na domaine wana. Mais ça te que to ko bato wana surtout ba obunda awa. Les lois tant mutu na bango moi j'ai pouvoir il y a des fois bango tout est ba ozala wana. Mais ce que bozo bunda pourquoi? Toujours be banda pour na. Oyebi c'est kitoko. Oyebi ngai makambo yo. Bato be bazo bato eza bombe à retardement. Eza bombe mo na zo yebisa yo ya ko sakana te. Je crois que surtout ticket logo te. Ce qui te ticket logo boy. En tout cas nzambe merci nenga à révéler biso. To me capé ko interpeller bandeko na biso oyo ba ko rejoindre biso na likanisi yo to luka terrain d'attente mo et ça te le comme ce biso zo likanisi biso de toza biso to mimi toza ba génie biso de to ma yété té et ça juste likanisi yé totali alors to partager on a bana na baninga la porte est grandement ouverte et ça te que yo payera na likanisi na to sala ndento ko sala ke to kutanza bato nyos to vendre scam. Imaginez par exemple de balobi par exemple le 8 au balobi tokozala babi o soko meko ya bokomona sikoyo mwana moko avanda obeta musique na ye batata mo ba epo babundisa batata ba komi libanda badu bunda baona baona siko to be ngone envoûtement oui ça on est comme envoûtement ah to be envoûtement voilà envoûtement donc c'est baza envoûté wana pena boza envoûté bolongo na ba distraction wana pena boza envoûté mutu moko aza plus congolais que les autres et en plus bazo za la ba envoûté puisque na ba c'est ya ba combat wana baza ko s'attendre que na ba quelque chose oui mais comment vous allez se livrer na distraction ya munene boy libération moko kutu nanu kutu salamité bazo continuer ko nyonga biso ya nyonga au lieu to sangana tato to sangana biso tout comme c'est l'homme pour te faire face na problème aux quoi Goliath liboso na biso mais on a oba yo kanate na éviter bozo gagner ka nini yo ka singa so lobi que non bon marambo na lobela on peut souhaiter c'est fini mwenga oui ça peut on habiller par le bango souhaiter c'est fini pour na désordre de bêtises moyen na on abi mais sikoyo nana lobela nana obundela biso sur mboka nana obundela bana biso ba okola ofu ba remplacer biso nde to loba ke no ba bana biso no ba kobi ba bureau bani ba lettre bani siko bana na ba okuta désordre oyo ba zana simanani bandeko n'est-ce pas bien to beti na biso mutu libanga te to fingi mutu te mais en tout cas ce qui pour du pays pour l'amour à Congo pour comprendre que moni analyse dans ça la soutien mais je suis derrière Makamba Congo. Non, ça c'est vrai. Ce qui vraiment tolinga mboka na biso ata pour l'amour à Congo wana. Au Congo fonki ma on désordre ta ingeta na désordre ingeta olingi mutu olingi ndeko na oti. Ingeta témoignage mabe pour ndeko na yo. Ingeta yo na mutu liboso faut osela ndeko no vidéo. Et puis na ebité ta baba ingeta ngo balinga ba interpréter ngo na munoko nini. Ba ba ka tsa ingeta wana la kisarani. Mais non, et là, moko papi gen merci na banalise wana na lina bakisa boy pour na bande ko na biso ya combat est-ce que boye bi que to na problème na Rwanda o na minute ezo chauffer penza parce que o le biso tout focaliser nango mais biso siko tozo soa na entre biso c'est-à-dire ba tie biso na voilà parce que ba otalaga voilà on ba moi combattant o aza ko se charger contre ba combattant c'est-à-dire donc
Donc, Babani, cacophonie moko. Naibisio, Natala, Nagana système, même sous na van na palais. Au moins, on a la émission où il y a Banyama, l'émission il y a Bazo, tout ça. Natala rubrique mon là si va tout peu musu ba cause ba yebiango. Bambolo komi balé ba obunda na bango. OK, Lion Zaï na rage. Lion Zaï na rage a lukanyama aya zo yenga zo lukelo ko lia. Bango ba obunda. Bazo se distraire, ba tout ici ba maseke bazo bunda. Bazo bunda, Lion zo poussa. Ba obunda Lion zo poussa. Kaka kanga ki moko akei musu balé. Donc c'est-à-dire dans le but bon dans le sens que bango ba mboloko, baza ba race moko, baza ba ndeko. Lion za ndeko na bango te. Mais bango ba za ndeko. Mais si ko bango ba ndeko bunda, c'est-à-dire ba koti na distraction yo pe yo tout fina yo tout fina na munguna o profiter na moment na ayo boma ndeko na ye. Si ko Lion na nani mboloko wana mususu akimai na ndako ne sawoni na genda opesa. Babomi ndeko na ye. Sikola ba tuni babomi ndeni alobani. Oui. Likango ko zolo. Oh ya finga ngai yango na beta ke likof. Ngoko zula ngo solution. Na discount. Mi ba di basola. Ya finga ngai ta on a beta likof ya pas on ici nzoka na eba ite bandi asaki wana bomi. Obomi ndeko na ye. Donc toujours c'est distraire mais toi na pas mabitumba. Ça c'est 1. 2. Toujours c'est distraire. Décembre ya kala mingi. Oh 2021. Si. Donc décembre il y a kalaté. Sauf quand on commis le 31 décembre dans 0 et 1 minute. Et comme 2023. Si quoi bah zone ensemble pour voir le Kaboye bandé une élection il est au Congo. Moi je pense pas. C'est le moment. C'est-à-dire ils ont le droit tant peut-être beaucoup mi pemeni man il lit pas mon boye kitabolia au Tanzanie. Bandi on a biso en tout cas Kitoko. Bozo ngaba. De kodanga na mo kwa neti na ebité. En tout cas, on comprend les ténèbres. Mon Dieu, le biana, dans l'inclé de Yakola Kolamuka, 2023. 2023, il y a. C'est peut-être fait à la février, mars, avril. Surtout comme décembre, 0 heure, 1 minute. Et c'est à la 2023. Dans le but, c'est à janvier, mais dans le but, c'est à la 2023. Voilà. Pourquoi Belgique, on a quitté Kinshasa? Tala, bande de retour, mais distraction. Au bien, là, on dit que ça, on a aussi bande de retour, là. Na moni message na Kinshasa comme maté oui ba traiter de tous les noms ndeko nanga obier moko boye yango na obi ba tumsusu to régler ba compte na bango bon soki nzambe osala to kutanaka parce que nzambe pas yebi ki non pour nzambe imiter mon abiso neti ngala limbisa raté ngala limbisa facile matin en tout cas facile matin limbisa facile matin on change donc obi oui, Makambo, ça fait mal. Quand il y a Kinshasa, quand pour Makambo, tout ça va venir en danger. Nous avons dit que nous avons milité. Vous comprenez? Mais tout le monde, pour libérer Mboka na biso. Mais comment on dit là, yango to kende, to komi dispersé. Bokabonia, c'est quoi yo? Bino bato bozalaka po eza ba misu po mona pas sali vidéo hein na bato bokota na émission bo tia ba commentaire boko luka te to bo mamoto pour l'intérêt ya mboka yo so batika bino mboka ngo bino moko boko sama kambo boko ta to ça na mundu kité to alisa cité ka koloba ngo ce que faut changer stratégie koloba ce que il faut to vendre to solo ce que yena yibo yo kanate non bien ta division za osanateur moi division eza makasi ya kosanati c'est-à-dire comme groupe ya babokechu na ba iso na ba Edi Bolombo peuple mokonzi pe na kati kuna ba ipo wa iza ba Christian Bola ba donc neti pe kaka moi genre ngala ko ba kombote na otanga kaka bon peuple mokonzi kote o mona CCDP kata CCDP ko mona kote o mona ba pe masombo Koto komona c'est les îles. Koto komona mais sikoyo semblant et bomaka. Batu ba ça semblant. Amour mboka ngoto na ngota. Sikoyo condamné Félix Tshisekedi pourquoi? Voilà. Yo siko condamné Félix Tshisekedi. Fati wana so dans yena ko betaye. Non.
Il faut pas se voler les faces. Tout le vérité. Tout le vérité. Ndeko na yo kutu oyo azotia vie na danger bolingi entre bino boki kobunda bolinganité. Il y a pas l'amour entre vous. Mais oh bah non papa tout le monde a un rêve s'il vous plaît émission au but nous qui est-ce que on peut encore se réconcilier si c'est possible il y a d'autres qui ont invité Batonio surtout pour rejoindre Bisso moto kokate pour rejoindre Bisso to vandi sabandeko oyi mukolo moko boye bokecho yaka makambo bandakala mukolo bokecho yaka après agression à Babé na nini Babé a dit que force soit témoin Babé a témoin bokecho a témoin et so pas témoin ba makambo nalo série avant concert héritier Bisso zalaka na babokecho Babé ninga ya nzo ande Babé na dan ne baliaka na nani oyebi nepsa siko force no bi eloko wane go sala mate pardon oyiba ya ba to sala kimia sans le bon pété ba ba ye ba pesa limbote na bokechu ba sololi eleka vous comprenez papa to sali trop ba tu fuba ndi marape ba to er moko et ça non te que obligation hein que té mais et ça na bateau ba obunda sincère et ça na bateau ya ngwana moni papa Tshisekedi dans azora ba comme premier ministre la conférence nationale et là les bosso lobaka il faut déraciner les anti-valeurs omoni ba anti-valeurs ba koti na combat oyo net na bon pesa ba programme que notre yo to ke bundisa musicien wana mais entre bino boyo kanati entre bino bozo parce que boye bo bunda sikoyo boye bo musa mutiana bo kutani bino bo bandi bitumba nana gagné moment na mukal donc eza mawa trop makamususu to solango sima et donc c'est important zali en tout cas bandi ko région de Bisso to boma moto oyo pour banganze ça na ko sabino te na yebi mambo no lobo na yebi et te bi pourquoi tout ça l'émission nganze ça mon juste en ce moment on va fantir hein bon ça ba tu nini ya ça nini nganze ça na nganzi wana mutako kufa na makambo oyo yango le moni Bisso to gangi to beleli na mungu makasi cri d'alarme na Bisso oya koyoka yango au région de Bisso surtout bakulutu dans senga na bino to lukanini mungu to le plus vite que possible avant que le pur arrive to vanda to solola to boma moto le plus vite que possible sinon parce que ngai Bisso ça ni ça na Bisso na makamna amsu na sala na mission na amsu na sala mais makambo eza mamba sérieux mambo eza mamba osunga bandeko na Bisso pour ba koti na libungi ya perdiction ya makasi non bien non écoutez le moins salamité mais yo wela tamso yo comme leader non le moins salamité yo wela siko soit tali bien ça leadership parce que bola leadership ngo na mundu gini na arménie na kata arménie na Bisso na déjà ils infiltrés ba rwandais ya kosakana te siko yo wela comme leader ya ba pour représenter banani ba nzinzi to bandoki to ba fumi ça bandeko nanga l'esprit a bien ka bokamata ba kombo na bino tozo on to chango na côté kamata bateau balandaka bino so denini ba pesa no conseiller ba na besoin et puis moi to ana rezo ninge pila mais bateau balandaka bino ba ko bunda te au kimatiki yo après to ka lisolo ke non netinga boda ka ke mutu moko na kata bateau nyoso na yebi mutu moko kufi no ka pasi makasi et puis nzambe a oteme na Bisso ba mais na yebisa ki bino boloba makambo Bisso lobia belela yité pour Bisso lobi oya koyoka Bisso je crois que ndena obito longola bilongo na Bisso to longola c'est-à-dire séparation na Bisso moko à deux balles to longola to tchangwa côté ce qui si seulement si to bundela vraiment mboka to tasi ko mboka wana na komona mboka wana ndeto ko vanda siko ensemble to so ba les linge sale c'est l'avant famille na kati place bato bavandi makambo ezangaka te problème ezalaka kaka mais en tout cas tobomana moto oyo
to boma moto oyo et ça quand na ba cause bo ça ba guerre na bino mais comme il pena vise avion sentir pena que non parce que le 8 on ngoni déjà sur le 8 déjà cause à lobby ou bien concert on ngoni le 8 déjà le 8 juillet concert va non concert sur ya bana sur impersonné on dirait na juillet oui on dirait na juillet pour les lots déjà le 8 voilà ceux qui concert les en juillet donc nous avons encore un mois ouais et puis tout le mois makambo ya ko bundela rande makambo ba musique c'est 2 balles ya ko sakana te faut au moins ba grande chose ya kwa mutu mo boye na veni ba bien do ye banda sa li gablo alinga ko matata ata zu fondé ni li gablo ka faut tout changer notre façon de voir makambo ndenga ko bundela tout le monde ronda ndenga mususu siko na minute qu'est-ce qu'il faut faire parce que le blog on a moi muke aye na aye boye botonde l'état ah ouais si nous sommes organisés hein ba ko tchaka 2 personnes ba ki ba sisi likambwana bah bien on comprend on zako ba jomo so ba bimio makabisi laka ikabisi 2 personnes ça te bokende ngulu pa lumbe mote ça sert à rien tout changer pour la changer en haut to vanda no boy to solo là bakenda rapé mboka bakenda libérer mboka boulu yeki boy tété na makelele tété des autres trop tellement tout est permis on m'a montré une vidéo de boisson makamna lobina mais au moins combien de marches salami combien de malobo to lobby on doit changer bilan na wezani en tout cas merci toi aussi le basuka ezali toi aussi le basuka ezali merci déjà pour na bandeko merci pour na bandeko pe bolanda biso démarche au biso to sala yango wana to lancer appel na bampaka na bakulutu oyo vraiment baza basage oyo baza vraiment na mesure ya komeka ko boaka mai likolo ya moto afin que mabe oyo ezala te na kati ya bato nyonso baza na kati ya bitumba oyo moto ya boaka za te tout le monde aza important nayeba ndeko mwa ndalo babi ata mwana baza pe kaka mwana sakoloba te na maloba makosala signe ke signe pe elakisaka bokeba bato babatami na nsima donc tout le monde aza important nyonso oyo boza bapilier ya bitumba ya Congo bo se distraire te bozala vraiment distrait te mais bo comprendre le temps omoni temps oyo tozokenda ngo nde nauti koloba bientôt tozozala na bafin de l'année po tokota 2023 et na moment oyo Congo aza na problème na Rwanda boyebi bo se distraire te moto akobwaka aza te moto te tokoloba ye aza malamu oyo aza mabe non toza na besoin ya tout le monde toza na besoin bino nyonso bovanda na place moko démarche oyo tolobela la vie akoki kosala peut-être ndenge tolancer message pour na bampaka et ça la démarche pe oyo tokoki créer soki tokoki kokutana sur une même table na bandeko wana afin que tomeka mais eza démarche mo eza vraiment mwa molai c'est-à-dire komona bato en particulier et après koluka bango na ndenge ya bango nyonso surtout mpona kosona bango ensemble tolingaka bino mingi bituma na bino eza noble mais bo se laisser faire te bozala distrait te mpona koloba makambo ba impair soki baconcert ya impair papige nauti koloba yango tout à l'heure toza baparent oyo tokovanda mpe kaka te mpo tobanda kokipaka bato moko boye to bana moko boye après message oyo nga mpe na kolanse mpona ba impair wana c'est pas mpe ke lokola bayembaki makambo babongo oyeke bakomplika bango na basansire yango nde kokai mpe koya kopermettre badistraire lisusu diaspora to badistraire combat to badistraire résistance biloko wana nyonso to wana derrière yango eza kaka na baforce mo ezolinga esala mpo kaka eya komene batrouble esala badivision oyo ezolinga ecréer oyo bose distraire nango te d'un commun accord bosangana soki bopréféré concert wana ebeta bosala yango d'un commun accord soki bocomplike yango na moment oyo nde fo osala balettre déjà na baniveau ya basale ya baleta mpona korenonce na biloko wana mais ya ozalaki tobunda mpo nango oyo bazoswana to koyokana te lobi moko alala na se esalaka mpasi na communauté mpasi na biso kaka donc tosala bomoko donc d'un commun accord pour remarquer que force wana esalaki oyo aye na koni oyo aye na koni mpe moto epela makasi donc likambo wana linga naloba vraiment esuka yango wana place nyonso bozali bo apaiser baesprit toza bapapa na babana apaiser vos esprits donc baguerre oyo biso lelo tokoki osala eya kotikala mpe na babana moni ekotikalaka ekozala malamu mingi te tozala vraiment na mwasi
kochamba mai na pe opesa bato bambote ngai ndo basuka na ngeza lika keno bandeko nyonso oyo bokolanda biso soki peut-être émission yo vexé yo en tout cas soki pesi esali yo bien te déjà veuillez nous pardonner parce que tozapeka bato mais je crois que to lancer cri d'alarme oyo eza pour to sauver ma vie ya bandeko na biso eza pour na to sauver vraiment mboka na biso yango no moni je naza consister encore nazo senga vraiment na bakulutu nyonso bakulutu bozo makambo oyo na ba aventure te mutu nyonso aza important mutu tout aza utile oyo aza anti-valeur faut kolongola ye tokoyeba ba anti-valeur omoni tangu désordre ezalaka omoni Angola tangu guerre ezalaki bato bande kopafuka c'est-à-dire mutu yango classe eza te donc mutu akopafuka en désordre mais tango oyo guerre esili sikoyo batali yana zaka nti baanti-valeur bakima bango voilà omoni donc baanti-valeur bazo profiter na sima ba division oyo na sima bakoswa na oyo po bango parce que anti-valeur akovanda pena bien tala baanti-valeur baebeli nayebisa bino en tout cas on a lancé appel je crois que le numéro de choses à afficher bo benga biso so moyen ezali o aza numéro na rappel privé benga to yeba no eloni to ko sala pour la bande on a biso futo sunga bango eloni zo sala bango eza pona nini je crois que congolais peut to kana na biso facile surtout va na biso non mais loko lo bagi tam sur incompréhension moko il y a 2 secondes alimete mo ko tumba zamba makambo ndeza boye komi kutu soki batije alimete komi paquet alimete comme paquet ce que tu dis quand yango oyebi retour na ngweza ni siko bato oyo siko muta bato après vando tselamba ofinga Félix ba mono yo homme de boma parce que makambo zo sa yo mozo yeba na hotel ofinga siko pani po yo kuna ndeko no kutu boko yo kana te après libération mboka ngwe kendi bana ba libération mboka siko bana ba osala en tout cas merci je crois que au sentir maman tolobi tu as besoin de maman peut tu as besoin de bino bobo tarabiso s'il vous plaît besoin makambo sérieux maman vous en a combat boza derrière te comme il y a pas finga te di kanisa ko sangisa to biso to zui to vanda to sangisa oyo comme ça combat il continue bien hein nakata bilanga matiti mope bota ya bien te oyo ya pêche la croissance ya oui hein donc siko batu baloni basala nini c'est comme ça, c'est-à-dire c'est ça autre dit déraciner les anti-valeurs. Donc c'est comme ça. Donc ce que poto longolango et senga tous les schémas pour tout la bilanga on dingue en tout cas merci Nabino 5 € pesa en beauté. Merci beaucoup pour notre temps aujourd'hui. Merci na bandeko Bolanda biso. Numéro est affiché nenga papier na lobby. Bo mikako benga ye pona koyeba nini toko ko sala pona ko kosilisa hémorragie oyo et osala vraiment bien na pesi mbote na famille nanga ndeka na lobaka famille kitoko mobimba famille kitoko ya monde na pesi bino mbote place nyonso bozali koko kitoko Nicole kitoko papi kitoko Alberto na pesi menta kitoko donc boza tellement ebele HK Orly meilleur donc na pesi bino mbote place bozali famille Tankwei famille Fayete famille Kusangai famille Matongo apesi bino mbote mon oncle Gilles va bateka na pesi mbote et puis merci na yo noko et ça la bien Alexis Mouzia Impress Angeli oncle nangai na pesi mbote mon oncle Rock Ibanga le plus petit de Paris Henri Rock Ibanga Bada na pesi mbote place aux Ali tout d'imputu na pesi mbote bosi ya mwana muke Percy Perrette voilà boss ya mwana muke voilà petit frère propre voilà Percy Perrette na pesi mbote ouais talara la Percy voilà la master ouais voilà master donc na pesi mbote Desmond Tamboué Mr Lion na pesi mbote à place aux alliés na Bretini sur Orge na pesi mbote de na lobara toujours Hermi ya Congo Ergagen na pesi mbote mère na biso tous ensemble na bande nyonso ya tolobe la vie
au Bomesana Rolanda Bisso. Papi Gen Tolobe la vie, Yayope Yangoana, merci pour na temps autolexi na plateau et Nzambe Apambola Olisusu. Merci beaucoup. Voilà, je répète encore, Batunyo Sobaza utile, Batunyo Sobaza important, na Bitumba Oyo, na Komina Souka, pour nous souki ça n'a pas si même pas qui j'ai pas solution, on a mis qu'on a qui j'ai pas solution, voilà, merci Nabino Nyoso, Bana Congo, Bana Congo Landarabiso. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolobe la vie officielle. Merci. Ngana ye olelo mpoto yokana mama ngana ye olelo mpoto silisa kanisa mosika engana utina poto na ekota na yo ebonga kitomonana na leki kutuna kranka e pai tozala kipokutana ngana yo na moni yote ole kati wapie tutue ae Jean-Claude Mabonzo, Africa Business Center, il est dit la fait Mbongo contre Mbongo. Tutue mwana ya sefa mama uzali ye wangai wa motema tutue leki ya kadima semeki ya ideta e nyakos na poto masolo se ayo dolido se kapela maloba se ayo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na e maloba se ayo Animenga e masolo se ayo mama Ara mwana ya sefa e Oh bote naturele mama Tutue mwana ya sefa mama